babina sali po mulingani nazoloba na motema ya kofungwa pene esengo kati na nga ya kozongisa ete mwana ya mboka na kati ya mboka. Président Félix a mérité azana bitumbo ya kuti na kati ya mboka esengeli ye kaka eba kotelema kozonga kotala lolengi ya kubunda lisusu toluka mokonzi mosusu po tozongela pa lisusu moko tobanda koyekola kotambola. Jamais tokoki kotikala kondima yango te baoyo bavote ete aza kaka président na bango biso tozoloba ba véritable ba combattant bana ya papa Etienne oyo ya tika tokotikala kowanga na jamais liboto oyo et papa continue ko incarner kati na ye asala encore plus. Deuxième mandat ya dui approuvé bato alobaki ete tina fin ya mandat na ye le Congo ekozala un Congo meilleur. Mais nayoki mawa na oyo bamibengaka ete ba opposant ya Congo to ya Zaïre. Mais boza ba opposant te solo nzala kaka mutu olobisaka bino lobi bouti ba prison wa Kabila tikali kotika bino yo Frank Biongo lobi okepoto baningaka ona ba Congolais ozi obimi na voix boni pona koluka kobunisa mwana oyo olobaki ete mwana ya yo mwana ya kulutu na yo nayoki mawa soki ete yo Frank Biongo okoki kokima mwana oyo ya ndeko na yo pokende koseralie na mutu mosusu eza mawa oza Congolais te oza Congolais te Frank Biongo nalobi na yo yango lukanga soki okoyeba place nga na koki kofanda bongo ata yo Mukwege préparateur ya basi lobi nde lelo olobi te yo okoki kogere mboka lokola Congo oyo Faci akutani nango lelo oyebi source nango epai yango ebandaki parce que bozali soutenu par des Ougandais, des Rwandais pour lobi bwako mosole mboka ya Congo bosa la volonté ya occidentaux presque bolingi benga mboka oyo bongo ata yo Moïse ata bavote yo na Katanga et le reste ya baprovince boni olokoti bavoi te mpona koyebisa yo oza kaka mpe mwana na politique osali 12 ans na Kabila comme gouverneur na Katanga oyo obebisi football na biso na Kinshasa vita ima na bakweya likolo na yo lupopo alobaka te oyo yo bengaka lipasa ya Mazembe oza dirigeant mabe obimisa memi munduki garde du corps na yo na kati ya martyr mpona kobeta pauvre Kondo Hilaire wa Mulumba que son âme pose en paix te tokokai kopesa chance wana te oza mutu malamu te olingi Congo te lobi okimaki awa bakimisaki na gouvernement ya Kabila okokota tina frontière ya Zambie kuna mais Félix na motema ya bolingo zonga nous sommes des Congolais lobi na union sacrée bino nyonso ensemble mais kaka lobi yo tangu bokei otali te tolingi tosala atterrissage lobi non ngai na longwe na union sacrée nazongi na opposition oza kaka mutu mabe oza caméléon olingi mboko oyo te bozotala d'intérêt personnel ya bino moko tala na mwa ngonga mokie tata oyo asali covid bakale ya bapo de banane batieli na nzela po ete akende te mais il a prouvé na mwa temps ya mokie misala oyo asali badesenclavement asali na ville ya Kinshasa nayebi te bo basali liboso na ye soki batikali kostikela biso eloko nini. Donc vraiment nazoloba oyo ezowuta na kati ya motema na nga naza mpenza défenseur ya UDPS Félix nzamba batele lisusu kaka ndenge adediaki
mboka na maboko ya Nzambe, manda oyo pe atika kaka Nzambe atambola na ye, Nzambe atambusa ye, apesi mayele, tata na ye na esprit azala kati na ye pe, incarné ye, asunga ye. Bino batu bozolela nzala, nayoki mawa. Bokanisa que président de la République azali un magicien qui a koki ko kamata nzete abeta soki esika nini po te mane ko ya nango enzali si la biso na Congo. Mais botala este bande ko na biso boni bakufi lobi totali awa kwa muntu ba mobondo babini pasi nini na Congo population nini ekufi biso. Même si on a gratuité enseignement, oh bah ça dit 18 ans, batikali kosa lelo konini. Ata boko wanga naka, eza réel, oh yanga mwana. Afuta kate, boya biso bana, bazo tanga na catholique, bazo futa te. Abe shole, bo fungula mitema, botika Congo est avancé, botika ko distraire biso, bino bozali église au milieu du village. Bokokota politique ya mboka te. Ceux qui bozali na ba parti pris, alors c'est très dangereux. Botika ko enseigner biso parole ya Nzambe. Po bozokosa na biso biso. Hein? Na yoki mawa, mais na sepeli victoire ya président Félix. Na mutu ya mboka lisusu. Ba recours bokosa les en effet moko te. Poti kokenda ku constitutionnel, bo ça la susu nini? Oyo président Kadi Masali, eza mukie bamemi biso Afrique du Sud basali ndengi bango moko ba diaspora balobi tofandi na kati ya salle tozelaki te o bakende kotanga bavoi biso nyonso c'est de place babandi kotanga na chaque urne papier ya Etienne Félix Antoine Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi ndengi bapesili bavoi ndengi bapesili pourcentage ndengi totambuli TV la Kinshasa ville ya Bandundu Bakongo naïbité peut-être Katanga kaka muto a sali distinction pour la relever peut-être Moïse naïbité parce que Katanga un vrai Katanga à côté maquiller la nini l'homme bino do dirigeaki les leçons que ça tour yande comme mususu mabezali wapi toza ba congolais to pousa na pembeni na ye to simba na ensemble to luka mboka ndenge nini ke ko bima na maboko ya banguna et toza kotala ba Rwandais ba Ugandais baza kwa kobundisa Congo rien que pour na richesse mboka et ko sala bino pasi te boss ngisa mana mitema to boutir ba toso dehors ke ba combattant ba voyant combattant ba soldat na biso ba kende kufaka na ba front. Armeni tozalaki na ngolobi ozalaki mixage na ba Rwandais hein te botika totikela etan asala 5 ans oyo yo moko président tala parlement na yo to votele yo ba député o ba kosala na yo bosala gouvernement ya malamu zongisa biso kaka igwe na défense Jean-Pierre Bemba wana zongisa ye otikela biso ye libanda te kolukile place musu de place ne yango wana ya idu munduki toza na posa lobi ba Rwandais bakima pouvoir pe soki batuti peut-être ba utu le bazonga na mboka na bango ministre Rwandais aleka na télévision aleba Congolais abomaka biso te mais biso nde tobomi ba Congolais lelo na kima naza na poto bolanda ye te na télévision ministre alekaka kosaka yo nde Kagame na régime na yo za koboma biso ba Congolais batu bonyo bomi na est gomo ozoluka mabele tata na yo okotuna roi Philippe na Belgique te soki solo mabele ozobuneleza eteni ya Rwanda mawa ozana orte ozana colton te mais lobi ba publicité yo premier producteur ya colton premier pays producteur ya or mindele boza batu mabe ngai papa Zakari na koloba mindele boza batu mabe bino ba américain bino ba français Macron boyela kinde Congo
message ni repesa et pas ya Fayulu. Oh, nazongeli Fayulu. Nazongeli président Fayulu. Martin Fayulu tika. Ouichi ko bunda ozuite. Na leri ya Kabila. Babeka ka yo grenade. Okena ko la mugana l'hôpital obosa ni be. Elelo lingo sala mariage na Kabila. Obosa ni le passé. Oh, mais Félix bosambeli église moko yo nae. Frère na yo non, il y a église moko. Obosana. Bozako kende lo sambo te, oyebaki kombo ya Nzambe te. Lelo frère na yo président de la République, akoki kotika yo, soki bapesi yo poste ministériel moko o géné na mboka. Lisumu kako koma président. Parce que bien nous ozana poste ba balkaniser Congo. Soudan yango wana epelaka moto ti lelo ekoma Soudan du Nord, Soudan du Sud. Kimi eza na Soudan banani boccidentaux te okobundisa Félix Malaboni lobi otambusi bana ngani ya mike bokende marche ponzoloba na yo oki ata soni te bana bazoki ozwi bango en charge osali eloko ni mpona bango boni ozwaki bana oyo ya yo te omema oza motema mabe oza congolais te soki ozali congolais okobimisa bana nge na balabala te lokolo bete chango ezalaka bazoba nde okokamata bango na biso kotia bango opesi bango quelque chose omanipule bango e bato babimi bandimi kotambola na yo tuluku ya bato nini tomonaki atako babundaki soki na basoda basalaki bajeu de pied Martin Fayulu oyo pour la deuxième fois échoué tika otambolaki mokili mobimba vérité des urnes batikali kopesa yo yango ata na mboka moko te okeli banda mboka moko te batikali kozonga solo pouvoir kaka Félix wana président na yo lisusu lelo mpe ye kaka président na yo continue kosincliner liboso ne parce kaza président de la République oza mutu mabe Fayulu eloko nini okosalela biso age ezokende te tozela bajeune bakoya zela 2028 tia lisusu libaya soki bakovote yo mais mpo na nga na qualifie oza mutu mabe vraiment nasepeli lolenge te Félix azongi lisusu en tête ya mboka Congo tata na biso naza na esengo ya mingi yango wana nalobi ete Nzambe akitisela nguya nyonso kati na ye deuxième mandat oyo mpenza makambo esama bien nalobi nayebi te eloko nini kobome lisusu parlement tolobi ya biso bapeuple topesi bato oyo bakosunga ye po ete azwa complication moko te polobi ezalaki parlement ya union sacrée ya ensemble ya bato ya FCC e moyen bazala liloba moko ezali te bazalaki kaka ya kokabwana mais lelo nakanisi oyo totie comme badepute oyo bakokende kosala volonté ya peuple mpona développement ya mboka nasepeli na badesenclavement lelo kaluka wana ezwi fierté nini jwa prince ya Kikwito ewiti lemba etraverse mombele eye kobima ti prince elengesa prince oyo elengesa oyo makalo oyo bayebaka te soki mutuka ekokaki kokotaka lelo nzela yango wana eleki mituka ekei ti monga fula oh mokonzi ya malamu ya ndenge nini atomi mboka soki na mbula mibale pamba po mbula misato nyonso bobomaki ye yango po aboma libala ya FCC cash 2 ans après na ba covid totanga na kati donc faut kondimeki aza mobali aza na motema ya bolingo akobongisa me bino nde boampeshaki ye Martin Fayulu ozwi ata deuxième place te na opposition oza lisusu te tika mpe makelele oyo azwi aloba yo oza so opposant te oza lisusu leader ya baopposant te Frank Diongwe nayokeli yo mawa mwana yaya na nga me mwana yaya nozodindise na libulu akufa balobi noloba Félix c'est mon président olobi non c'est mon fils yaza mwana oyo bota nayoki mawa oeshuwe yi nayoki mpe mawa mpo na yo ozalaki na makala te Kabila atikako na makala te me na bolingo ya Félix bimisa bango nyonso
bokozala na merci ya kopesa na ndeko no te to na mwana yaya no te oyo bengaka mwana no motema mabe mbongo ke kojepa Moïse ekosila te nekosila yo ozangi amour ya mboka. Papa journaliste na remercier yo moteme bandi komata tension bandi koya na boyi koloba mingi oyo nalobi ekoki. Papa Félix olakaki biso pe gratitude ya 7e na 8e tolelaki yango soki okosala biso yango ekosala pe malamu. Merci papa, merci le grand président. Oza président ba congolais, oza président ya biso nyonso ya école te, ya parti politique te, mais oza président ya ba congolais. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle.